Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipés. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavubu. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, Sciences et Culture 2. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. The Pack. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misa ya lingala ndenge tolobageleki misa ya français na bato ebele. Pambate awa mwasi ya ndunda, recever, mama malewa, bango nyonso baza koyoka. Bosolo na politique, bomituna ki boyeba mokolo nini oyo tokokutana na bandeko ya IGF po te tosolo na bango. Libaku monene nzambe apesi biso lelo. Tozwi quand même ngolo akokutana na moko oyo azali mokonzi to tata ya bayo bakobenga bandeko ya IGF. Nazala lolendo awa ya kosolola tokobomba nyonso te les journalistes na pas d'amis komesana ezali kama ndeko Jules Alingete azali inspecteur général ya finance et puis chef de service awa na IGF. Elongo na ye nde toyi kosolola makambo awa. Ndeko Jules Alingete mbote na yo. Mbote. Santé za malamu. Kitoko. Pozolo balwa motazo banga za na nyongo bato afuti na note. Bato nga na fontana na banga ata. Bona banga olobana. Biso za ba bulldozer. Très bien. To banga ate. Très bien. Justement par rapport à ngoso za bulldozer bato ebele bazo taxer le roi combattant ya Kalaï de pes. Ozala na section Kingabwa.
Voilà pourquoi au commis en yango moni ba langage, ba réaction à la trop brutale, bino ba combattant. D'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de vous, yo en tant que les inspecteurs général, mais parcours na yo to ko retenir ni? Nabotami na commune Barumbu na avenue Baraka numéro 30 na Longwe Barumbu na âge ya 4 ans na ke mwana Kingabwa mwana Ngwele na commune na 4 ans na Ngwele na vani na Kingabwa jusqu'à l'âge ya 11 ans na 11 ans to kite Kingabwa na baboti to ye na Matete naza mwana pe ya Matete mwana Banunu de na vandi baboti na vandi na Banunu de numéro 21 na commune na Matete na kolina bana Matete belé donc ba ya edi ba mouvement na nyonso kwa ya bana Matete oni britannique donc to vivre ango to participer nango nga vraiment naza mwana Matete. Et puis après wana kela sipe otangi? Oui, après wana na ke campus na sali sciences économiques na koma na campus na 83 na bimi na 88 donc na sala économie et puis na sisi na 88 na mois ya juillet puis na mois ya septembre na sali test ya inspection générale des finances na koti na inspection générale des finances na septembre 88 na koli na inspection générale des finances 88 kino lelo 32 ans. Donc kaka na ma inspection générale des finances moi batang moké au bendane pas eboye moi détachement 6 mois une année au zonga donc na ko benda na wana na tambola na leka pe na hôtel de ville na cabinet à gouverneur Muzungu na cabinet pe à gouverneur Théophile Mbemba na zalaka moi tango moké na lexaki wana et puis na ekozonga na inspection na bimi lisusu na kenda pe na DGK na sala 2 ans na beta kuna to sala DGK bandel nango commenter yango puis bon un moment eloko yango bando tengama to bendani na zongi pe na inspection générale des finances na vandi et puis na bima ipe na kenda ki pe na zalaki na primature na Sami premier ministre Sami Badi banga bendanga na primature na salina ye tango bendani a Longwe premier ministre Chibala ya kuti biso na primature atali na bazala ki mabino quelques personnes to vanda to continuer na ye na sima pe na bendani na zongi na inspection générale des finances na kobi na musala tikino lelo mokonza mboka a sepela ki a pesanga ba responsabilité après sur la responsabilité, ça récompense ba fouti ba combattant UDPS ou bien méritocratie de même en place. Bon na kolobate ba combattant UDPS eza nga za fonctionnaire na ebisio na tali 32 ans 4 inspection générale des finances na gravir ba échelon na nyonso donc na banda comme inspecteur stagiaire na comme inspecteur principal na comme inspecteur général secrétaire général na inspecteur général depuis 2010 par ordonnance présidentielle secrétaire général donc on a comme chef de service na sali sous 10 ans donc ça couronnement normal ya ni nangabo bimo konzambo kazape na ba service na ye pe biso nembo kezo tambola tozo komela e mikanda ebele ko lobana ye na makamnyo so tozo mona tozo vivre pe tozo ba échange ebele na mokonzamboka pe a découvrir na biso ba qualité to ko sala musala malamu to accompagner ye na vision na ye voilà aux la relation personnelle na chef de l'état. Mais comme à niveau au-delà de la fonction boana ngoboye tolo bana makambo etali finance pour eza mboka parce que place à gotia moto boy faut la moto za na confiance na je sais que méritocratie cause la moko abelema mais ko yeba na peine moto za na confiance des elo mzuzu aux la relation privée na chef de l'état mais ça dans la relation privée na chef de l'état na cause la raté donc na ba relation professionnelle pe na ba relation privée na chef de l'état parce que na ebisio avant ko koma awa na contribuer mingi na ko koma comment na chef de l'état obenga on ko koma l'homme monsieur zai ko funda te to funda te so mona mboka etambola bien te place au vando mona makambo esimba te il faut alerter mokonza mboka ko funda te ko alerter mokonza mboka ko sola na ye ko lakisa ye makambo ndenge bato bazotambola nango donc
tobandaki na relation personnelle na chef de l'État avant aux na ba relation professionnelle comme inspecteur général chef de service. Il y a un parcours de grand, donc au Tamboli normal, plus de 30 ans de carrière, ils ont facilité, donc 32 ans, et on a plein au bout, on a pouvoir, donc on méritait un go, ça il n'y a pas de problème, bravo pour Nango. Mais IGF, tu es belé, sur le IGF, a toujours quand on a griffé là-bas, tu es belé, il battait. Surtout les Congolais, on a évoqué Bassi Andouna, même les étudiants, quand vous évoquez, vous parlez de l'IGF, tu es belé, vous comprenez. Namolaï, tu es IGF ezanini pe musala IGF ezani. IGF ezali inspection générale des finances. Musala ya IGF inspection générale des finances ezali qu'on contrôler au etali biloko na misolo à l'état. Biloko nyonso na misolo à l'état. Na biloko to contrôler ezanini. To ko contrôler ba mituko ya l'état. Ko somba na ngo ba affectation na ngo, to contrôler ngo. Na ba désaffectation nango tozali ko contrôler bandako ya l'état ezali wapi banani bazana kati ya wana ezali na ba bien public tozali ko contrôler misolo ya l'état ba recette nyonso ya l'état neni bazo kongolango musala nezo sala mandeni ba dépense nyonso ya l'état et sala mandeni est-ce que ezo sala mana lenge esengeli tozali ko contrôler ba société nyonso o l'état azali na kati na misolo na ye na kati ba société ezali mobimba ya l'état na o l'état azala mwa ndambo ya misolo na ye na kati nyonso wana tozali ko contrôler yango tozali ko contrôler ba province nyonso misolo ba province ezok ozwa epa gouvernement central misolo ba province o yango moko pe ezali ko kongola bazo sala nango ndenge nini ba ko affecter nango ndenge nini toza ko contrôler o babengi ba entité administrative décentralisée solo bango bazo zwa bazo sala nango ndenge nini voilà musala na biso ezali général ya ko contrôler biloko ya l'état bandako ba mituka na misolo ya l'état esika nyonso yango ezali toza la pouvoir ya contrôler yango pe ko sala rapport koyebisa mokonza mboka koyebisa gouvernement ya république biloko wana eza gérer ndenge nini. Très bien. Soki yango wana penza mosala na bino bandeko ya inspection générale à finance polémique eza autour ya appartenance ya IGF. IGF lokola service ezo dépendre de la présidence de la république to na ministère ya finance. Nazaki na ministre ya finance na émission moko koloba na ye appartenance na bino ezo dépendre kaka na ministère ya finance. Lelo toko yoka pe version na yo IGF ezali service ya présidence to lelo nde ba commission ya présidence. To eza ya ministère ya finance finalement ndenga lakaki un jour ekozonga kala ministère ya finance. Bon, inspection générale des finances ezali service ou ezali ko relever na autorité directe ya chef de l'État. Inspection générale des finances ndenge na expliqué yo et relevaka na ministre ya finance te. Et sali lelo 11 ans depuis 2009 inspection générale des finances eza na maboko ya chef de l'État. Et bandi na sénateur à vie, président honoraire son excellence Joseph Kabila, ye mutu azwaki inspection générale des finances en 2009 pour na osala nango musala. Depuis 2009, donc inspection ezalaka service relevant ya autorité directe ya chef de l'État. Mais inspection ebanda na présidence te. Na ebandeli nango pour inspection générale des finances ebotami depuis 69. Tango ministère finance et bandi na 69 inspection pe botama wana et bandaka lokola division na kata ministère à finance et mati lokola direction et kokoma inspection générale des finances et bimi au-delà du ministère ya finance. Donc na tango moko boye inspection ezalaka na ministère ya finance comme direction
comme peut tango et bandi c'est inspection générale des finances et releva qui a un ministre des finances mais na lolenge lelo inspection générale des finances et zalina ba attribution nango eza moi kokoso pour inspection générale des finances ezala est relevé donc eza lokuta munene zo dépend na ministère des finances bon non to releva na ministre des finances te eza na lokuta te na lobite na yebite oyo elobamaki mais lelo nga na yebisi yo ke lobami bongo ke toza bozo dépendre na ministère des finances donc ndenge boza leo na présidence ezali na yebite so zandoto bien na olota obiezoloba te nga nazo peso na makambo nga na sololi na sele ya la guli ministre des finances ne makambo wa yebisi nga des finances ezali service ezako relever na autorité directe ya chef de l'État. Donc depuis 2009 ils ont en opération to releva na ministère ya finance pe il fait boss esengeli boye baké ministère des finances na inspection générale des finances tous en la champ d'action mon côté non tous en la champ d'action mon côté mosala mon côté ce qui aujourd'hui ministère des finances mosala nango ezali ko mobiliser ba recette na ko affecter ba recette wana globalement na politique financière, politique fiscale, ya mboka ko sala yango. Mais biso inspection générale des finances, finance na biso. Et là ici tout d'abord bien et finances publiques. Finance na biso la kisi totalaka ba mituka ya l'État, ba pesi yango nani, ba sali nango nini, baza ko désaffecter yango ndenge nini. Wana ezo bima na cadre ya ministère ya finance. Finance na biso na bien et finance publique. Toza na bandaku ya l'État. Bandaku l'État sombi oyo ezali gérer na ministère ya urbanisme, ba pesi yango na banani, soki bato wana bafutaka ba loyer, bazofuta ezokende wapi, ba désaffecter yango na lolenge nini, totalaka yango. Finance na biso elakisi pe tozali ko contrôler ba entreprise oyo ezali à l'État. Oyo ezo relevé na ministre ya portefeuille. Biso to kendaka to contrôler ba entreprise ya l'État. Eza na kata ba compétence na biso. Finance na biso elakisi pe toza ko contrôler na ba gouverneur nyonso province mobimba. Oh yebi ke na constitution na biso lelo finance publique ya pouvoir central ba kabola yango na finance ya ba province. Ministre ya finance azata na lisote na finance ya ba province. Mais biso toza na liso na finance ya ba province. Na contrôle ka ba province nyonso, neni bazo kongola ba mbongo na bango, neni baza ko affecter yango, ministre ya finance akoki ko sala yango. Bien que contrôle. Finance na biso ezali beaucoup plus large. En plus, il faut tolongo la confusion moko hein. Pour biso en tant qu'inspection générale des finances to kuta na kapé ezaka service eza na Congo te eza na France eza na Maroc eza na Brazzaville na Congo Brazzaville eza na bamboka ebele. Alors esika inspection IGF ezalaka bamboka mususu IGF ezali ko relever na autorité à chef de l'État, bamboka mususu IGF relever na autorité à premier ministre, bamboka mususu pe IGF relever na autorité à ministre à finance. Mais ba différence ezanine, ba différence ezali selon degré mboka na mboka et atteindre à ce qui concerne la lutte contre la fraude, orthodoxie et la gestion en mboka. C'est-à-dire na mboka oyo ministre à finance Yende Azali totalement concerné dans tous les paiements y a l'État. Ata 1 franc pour bima ministre à finance. Ata ni alors na bamboka wana inspection générale des finances et que relever na ministre à finance te pas c'est biso et c'est neto contrôler misolo à l'État nini yozo bimisango zo sana ngonini. Alors ceux qui yo ça sous tutelle na poser déjà problème. Yo so komi yonde pièce centrale, il y a dépenses nyonso. Na bamboka mususu to solola na bandeko na biso mususu. Na bamboka mususu omoni ba dépenses à l'État et ça la makate
et pas ya ba ministre ya finance non eza na circuit normal o ezo salama ezali administration ezali ba direction générale ya trésor makambo etambolaka budget ezali nini et tout en ce moment là ministre ya finance aza na inspection générale des finances comme instrument na ye ya kotala bato yo bazali na ba attribution à collecter na ko affecter o baza placé sous responsabilité na ye bazo sala ndenge nini mais epa na biso yo nyonso ezali na kati ya ministère ya finance ba attribution na biso comme kosala kokoso na ministère ya finance parce que le bel makambo a contrôle oui. Na mécanisme ou machine ni bino bosala rapona ko contrôler parce que il y a beaucoup de plaintes autour ya ba contrôle la plupart ba inspecteurs ya finance ba kendara sur terrain pour ko représenter bino na kati ya musala pour ko couvrir moi makambo belé les kaka baza corrompu sur terrain au retour bino pe makambo belé zo échappé bino parce que bateau baza sur terrain baza na même esprit te ba na même sentiment ya musala te pourquoi vous n'avez pas numérisé l'IGF pour que même moto azana mbanda kaza partout vous avez facilité au monango sur le plan numérique pourquoi vous continuez comme ça la carte archaïque na ba bic bo banda ko tambola ka ko na ba libenge parce que na ba place moso sur accessibilité zo poser problème vous n'avez jamais envisagé depuis au komi wana peut-être au numériser le quoi non ko numériser contrôle ezali eloko moko esengele sa manakati na kati inspection générale des finances na méthode na biso à travail toza numérisé toza déjà na programme ya numérisation ya musala na biso na sens que moto aza na terrain soki auti na terrain aye na ba information akotisi yango na système teammate akotisi yango ba konjo baza likolo na etino kokome pa inanga toza koyeba mokolo na mokolo inspecteur azalaki na terrain azu ba information nini akotisi yango toza kolanda yango na numérisation en interne voilà ezali en interne mais comment faire face maintenant na bateau bazo kende sur terrain pour la bloquer parce que pour gouverner il faut prévoir bino bo utala ka bateau ba ibi déjà te boko ki pe ko aider avant moto aiba oui nalina répondre na mutuna na yo lobi bateau tozotinda na terrain mais soko moni to sala ba contrôle tozokoma na ba résultat et ça parce que na kati inspection générale des finances tout ça là na musala makasi ya koluka intégrité ya ba inspecteur soki tozalaki na ba inspecteur ya boanya na ya intégrité et belete nde tozana ba résultat te donc to veya kapé ba inspecteur tozo tinda tozo landa bango tozana ba séance a la kati to sololaka mikole belé na ba inspecteur pour ba accompagner vision à chef de l'État bas à l'intègre parce que chef de l'État a sali bango confiance gouvernement a pesi ba moyen en termes de rémunération, salaire na bango peut ba rendre na république au république ezozela. Donc tout ça comme ça ma casse sur le plan intégrité na lobité que awezaka monde ya bato intègre na ba millenniaux so bato babunga bazala mais effort nanga comme chef de service na yebi banani babunga mais na bato babunga mingi te mais bako zanga te mais globalement l'inspecteur awa ba osala musala kitoko pour mes amis tokota la payo lokola bino bozo contrôler bato biso pe tozo contrôler mala tokota la résultat à la fin c'est la fin qui justifie les moyens de balobak mais depuis au commune inspection générale et finance lokola responsable numéro 1 pour liboso zalaki lokola moko ya basali chika boyo zu pena direction oza ko mema kamundenge zali ça fait combien de temps depuis au commune wana yo ndoko ebisa biso est-ce que là lo lendo na bilan na yo le lokolo ba ke depuis oye ba avancer zali avant to kota na mozindo ba dossier belonga pena na kanga magina ona nzoto wana to koma nango bilan ozo mona ngo lolendo okutaka likambo ndenge ni inspection ya finance donc to lo ba finance ya pays okutaki nini constat nini ozalaki nango o lelo ko lo batena na lolendo parce que nous avons déjà fait un travail bon na komi mon conseil inspection générale des finances le 30 juin 2020 donc lelo dans Koloba et sali 5 mois. Le 30 juin, 5 mois à Pamba. Le 30 juin 2020, pour l'anglaise très significatif, le 30 juin. Pour Nazamutu, Nabotami, na Datuana,
Ah, on t'a mis le 30 juin. Non, na botami le 25 juin, na bimi na hôpital le 30 juin. Maman nanga azati le loa olandangai. Donc le 30 juin c'est très significatif pour nangai. Donc mokonza mboka a nommé ngape le 30 juin. Nazwaki yango message moko makasi. Alors on a sali 5 mois. Quand on a commis l'inspection générale des finances, nazaki na ba objectif dans le bas 4 objectifs. Il faut na atteindre. Objectif ya liboso na lobaki inspection générale des finances et kozala lisusu service OET vandi ezotala bato bazo yiba et to vandi to ko observer bango. Non, na lobaki inspection générale des finances et kozala lisusu spectateur te na kati ya antivaleur. Toko kota na lutte contre les antivaleurs. Un objectif nangai. Par conséquent, il faut travailler pour réhabiliter l'inspection générale des finances. Réhabiliter angoelaxi inspection générale des finances et ça la musala nango monana. Pour autant que inspection générale des finances ezana confiance il y a chef de l'État, ezana appui il y a chef de l'État, tozana appui ya chef à gouvernement, il y a ba pilier à gouvernement et c'est ngel tozong c'est la bango confiance au bango basali na biso. Donc mission nanga ezalaki inspection générale des finances et tala lisusu te batu bazali ko saka na misolo l'État biso tozo tala bango et c'est ngeli to kota na lutte contre la fraude et la corruption. Objectif nanga mibale ezalaki na mener réforme ya inspection générale des finances. Oyebi ngana lobaka soko leki dans un service, dans un ministère au piloter ta réforme mon côté. Donc aux anokaka dans les normales. Ngai na lobaka na vi nanga opesi nga responsabilité. Il faut na bima na nzela o ba tracer ba nyonso ba leka. Il faut na tracer nzela mususu. Tant na okende boye ba kenzelo ngam na tracer kiango. Ya on a ba ki fallait na sa ba réforme. Na sali ba réforme na commis le 30 juin 3 mois après ba réforme on a reva qui est concrétisé. Ba réforme ezali ba structure opérationnelle, ba direction et inspection générale des finances. Nakuta ki ango 4. Lokola eza ba direction nakuta ango ezalaka depuis 32 ans, depuis na ya ezaka nengwana alors que finance publique évolué ba DGRAD ba DG ba évoluer na makambo ebele. Alors il fallait biso peto évoluer. Donc lelo to créer évolution wana toza lelo na to l'équipe de 4 à 9 directions opérationnelles. 9 directions opérationnelles où eza ba unité d'attaque. Moko eza ko s'occuper na DGI, moko eza ko s'occuper na DGRAD, moko eza Hollanda douane, musu eza Hollanda ba entreprise à l'état, musu eza Hollanda ba province, mususu eza na ba makamba contre vérification, mususu eza Hollanda ba marché public. Donc to créer selon ba attribution na biso 9 brigades ou direction ou unité opérationnelle spécialisée. Ezaki rêve nangai. Et puis na ba compétence et inspection to remettre yango à jour. To remettre yango à jour na bisika mususu ezalaki na moi kokoso bato ba koloba non inspection générale des finances akoyi ko sala contre vérification te lelo esili parce que mokonza mboka a signé qui ba ordonnance na premier ministre a contresigné yango ba pesi inspection générale des finances de feu vert et a kosa la contre vérification ozala entreprise aux ana misolo à l'état et zalozana misolo à l'état te oza privé tokoyi ko contrôler yo en ce qui concerne paiement ya ba impôt ya l'état. Donc ba ordonnance wana bima et outi ko bima sali 3 semaines et zana journal officiel. Donc débat wana to saki nyos to silisa yango. Donc pour nanga ezaki deuxième mission réformer l'inspection générale des finances, clarifier les attributions de l'inspection générale des finances, n'atteindre yango déjà. Troisième mission nanga ezaki rajeunissement et inspection générale des finances. Sango na koyi bisayo mwana muke awa na ba inspecteur azana 55 ans. Depuis 30 ans ba engagement mutute awa comme inspecteur. Batu nyonso basali ba comme mutasuka za na 55 ans, vous imaginez que batu bakoli travail batu bakoli. Donc faut rajeunir le service inspection générale des finances nezo bunga parce que à 65 ans
il faut to kende to bima retraite to tika. Alors ozomona ke soki dans 10 ans to rajeunissa ki inspection te inspection bungi yango ezaki voilà yaki bitumba na ngai rêve na ngai donc ne naza boye je m'estime erré eza lokola papa moko azela vraiment moi na 30 ans aozwaye te siko boti mwana esengo na ngai eza Abraham bano ndenge ba ye oyo tozwi lelo na rajeunir inspection générale des finances avec 85 nouveaux inspecteurs na benga bango unité d'attaque au bakoti voilà ba recommander batondi na kati vision ba recommander bakoti na kati ebele bazate ata recommander moko bazate na otsa bango vision ya mokonza mboka o recruter bato na compte à parti politique te to recruter to lancer qui tout d'abord recrutement voilà na kutaki recrutement et banda depuis 2012 et si la raté na kuti yango bato basala test ba résultat publié à kate nazui yango donc nayebaki bango te nayebaki parti politique na bango te bato wana baza na lo bazali à peu près 45 na bao misusu tozui bango na ba cabinet ya ba cabinet d'audit bauti na ba Price na ba KPMG na ba Deloitte na ebité soki na ba Price na ba KPMG bazala pe ba parti politique ngana ebi eza ba cabinet d'audit bato wana bauti kuna baye basali test ba réussir bango ba constituer lo ya 35 ya 40 bao mususu tokutaka ya kala 45 yango eza 85 donc et c'est mon langage à rajeunissement wana ba ya sko toko tsa bango idéologie ya mokonza mboka ezali lutte contre les antivaleurs toko tsa bango idéologie donc 2021 to bandeza somo olie biloka mbwaza na mbago. Très bien. Félicitations. Bato o bazo na idéologie to ko tsabango na philosophie to zana ngwa musala en tout cas à partir de 2021 to bandana bango musala to comme un effectif moko bien étoffé to ko attaquer ba point nyonso chaud. Justement on va parler. J'ai dit cité. Ouais. Là par rapport à la réforme hein? Non, otuninga eloko ni na sali. Donc et puis na suki wana te na travailler pour la condition de travail. Condition de travail, la rémunération ya ba inspecteur, na bundi nango pe na longi yango, rémunération na bango et ezali, na bundi pe la ba bureau ya misala, so otamboli ya okomona, ba bureau ya misala. Voilà, on a témoigné parce que na moni elengi ya bâtiment. Au moins voilà la condition ni ba inspecteur bazo travailler nango, wana pe zaki bitumba langa. Eko kanaka na libumu na bango nde problème, eza la couleur ya libamba te libumu pe eko kana. Siko etikali bitumba totika nango siko ezali bitumba kaka la lutte contre les antivaleurs et les fossoyeurs les finances publiques wana nde komba na biso to continuer nango ti mukolo mokonza mboka loba bon to suki awa constant na yo ndengo komi pena na kati ya masolo moni ke miyibi baza mingi mboka ba miyibi bato ba cravate na ba français milai ba miyibi akosakana te so landi ba français bato ba loka mboko na ba cravate ba olata na makamba osala okokweya to na kati na ba juriste ba politologue ba économiste bato ba oboma mboko ya bato masina te kingasani te kamalondo te bato a Gombe na ba cravate na ba français so yoki français biso lo ba français tête kosa ba français oh je filme nous filme nous ba français modo oyebi ba français moko terrible bien fignolé ba cravate ba nini ba véritable fa quoi ba véritable fa quoi donc makambazo sala donc ba pesa tamboko chance à ko évoluer. Très bien parce que ozo continuer musaya to baki mutasamba kana maloba te atelongi fundaka et na bato ebele ozo mona même abimeli mwana no fiancé au-delà ya ba français soki yo moko yokota na kati français za ya mulayo kaka il marcha il mangea il descenda mais soki yokotala kimoyibi ça n'a rien à voir na makambo ya lobaki musala IGF. J'en profite pour féliciter tous les amis bao ba uti kozwa na concours parce que salami ba recommander bazate ça je vérifie la liste. Merci Nabaro Bazui. Je pense également à Steve Kivuata qui est sorti parmi les meilleurs coups de japonais. Alors, bato beli wana moi question mon avis tous robin en polémique mais en passant aux on a 30 secondes. Yo na négocier à la gouli bona ba relation ni relation za malamu ou bien moi bobenda nezali po musala apparemment o bino bozolo ba yango ya zolinga te o ya zolo ba bombandani bona ngosiko ça va ou bien non bon pour nga na moni bombandeko zala te ça va dès lors que
il a besoin de misolo. Ministre des Finances a besoin de misolo pour à faire face à des problèmes nyonso ya mboka. Biso tozawana po to belela ba miibi, to empêcher bango ba iba. Misolo wana kende na caisse. So misolo wana ekende na caisse. Eza ye mutu tâche na ye ba attribution na eza facilité. Donc ngai nazolo ba toujours que tozana pona nga to na problème mon côté. Et puis tokutani te ka na ba fonction hein. Ye ministre à finance te tokutani na ba fonction te. Donc to yebani pe avant pe même avant tous allons bien bon ezaka moi ba moni ezaka marama musala peut-être biso to lobi boye ye azape na lisu mususu azomonela lobi te boyete eza boye mais bon ngana monya ba biloko moko eza elo mo grave ya nzate. Alors ce qu'on a comme une phase mingi fongola ce qu'on matoyi nanda ko misa sikonde yango ebandi place na robimisa moi ba plan ko yoka mabete naza obligé na tuna naza curieux ya koyeba makambo ebele na kombo ya ba congolais basi andunda ba receveur ba chauffeur ba curieux faut ba yeba makambo dossier ya 15 milliards oyo luzolo bambi atika ka lobaka chaque année l'état zo échappé mbongo zo échappé à peu près ba 15 milliards oyo kaka lisolo wana tango yo beti mwa ba tour na makambo no nyoso zo sala konta musala to na ba dossier na yo lisolo 15 milliards wana pe boyoki yango to na mesa na bino tikala kuzate bo biso tutika mona ngote hein tika mona te to mona ngote toyoka kakawana donc il comme pas na bisoté. Ah, très bien. Alors où en sommes-nous maintenant? Na problème il y a 1300 exonérations et l'Obama qui m'y collé ou taille collé kawa enquête na bino bimisi 1300 exonérations où ils ont fait perdre dans l'état congolais plus de 5 milliards de dollars. Na kati wana batumuso baloba ko plus de 80 entreprises ou sociétés où ils ont exonéré, ils ont famille à Kabila, toi moi si na toi famille à Kabila en général. Où en sommes-nous avec ces dossiers là? Bon tolobaki liboso ezalaki 1200 exonération wana ezalaki na bandeli tanto bandaki musala ya exonération mais tanto koti na kati toyeko bima to bimi na 1700 et quelques exonérations donc 1200 te eza 1700 lelo kutu débat ekozala nango te OK débat ekozala te parce fichier wana ezali soy muta lobby to bimisi yango les 1700 to tandi yango les anani naza quand même inspecteur général des finances en mboko na ko loba bilobela te donc na lobby tozali au-delà ya 1700 exonération à lo kuta et belé na kata 1700 là on trouver sous 20%, ils ont justifié parce que l'exonération, ça la ma bête, hein. Exonération peut aller pour na aider les investisseurs, ba mboka ba s'installer, les temps ba s'accommoder dans l'environnement na bino. Exonération peut aller quota là, il faut que sunga opérateur économique, mais n'est pas na biso moyibi et l'équipe degré. Exonération ya lo quota ya moyibi et tondi ebele exonération mususu donc et comme inango lolenge na biso nyonso zaka biloko ba cop nyonso zaka biloko donc alors manque à gagner biso lobai na bino 5 milliards siko to il faut to lobana ba chiffre to sali rapport officiel manque à gagner zali 5 milliards 700 millions de dollars pour 3 années d'exonération. Donc, 5 milliards 700. Alors, ce qui se passe, to zongeli débat wana, to publier. Ce qui moutameki ko zongela débat wana, to publier les 1700 exonérations, to publier manque à gagner wana, puis manque à gagner wana, il y a 5 milliards 700, ezali kakaya, DGI, na DGDA douane. To compter manque à gagner oyo de Gérard azoko enregistré te. Donc ceux qui to baksayi de Gérard toza 6 milliards komata. Alors ba chiffre on ezali certifié. To ça qui commission ya près de 10 personnes. Présidence na kati, primature na kati, biso inspection générale des finances na kati. To certifié ba chiffre wana.
Donc exacte ba approximative. Non. Eza ba chiffre correct. Exact. Soki tozongeli débat wana alors tozosenga d'ailleurs tozonga na gouvernement to présenter rapport. Il y a biso rapport définitif sur les dégâts. Il y a exonération. Soit aussi si rapport wana to présentant au gouvernement, soit to yoki débat exonération zongi to publier rapport wana, batba yeba les 1700 wana ezaba nani, batba yeba les 5 milliards 700 tozoloba ezali calculé nini avec les sources DGDA, DGI neto calculant eza bisoté. Ça dit pour le moment so tient la liste ya bato wana ndenge ozobanga pe na yeba ite obanga kana moni pe obangi quand même ça ozape mutu. Oko banga pe oza incapable web sabiso ata 10 personnes na lobelo makambo ya famille ya Kabila wati na Olive ke bango ba société na bango ba Jeannette et le reste de la famille clan Kabila en général bazaki na plus de 4 il semble que bazaki na plus de 87 sociétés où ils exonérés et là on a na sali na statistique wana te nga ba société omoni ya la ngolukuta te na lobi boy famille Kabila ya la ngolu kati te za la ngolukuta la comprendre wana te sango na lobi boy ngai nazomona société Kingani na yebite na kati ya société na banani bazali très bien omoni kombo ya société ndozobanga na yebi société Kingani donc tolobi tant toloba plus de 1700 ezate plus de 1700 sociétés eza na ba société moko ye moko azana ba exonération 3-4 société mususu azana ngo 2 société mususu azana ngo donc on appelle ça exonération bon problème il y a exonération et ça na balolenge belé et ça na exonération mususu eza ba code des investissements et où ta pas mon konzia plan et yena finance et botami exonération ba exonération mususu ezali ya ba asbel ba association sans but lucratif ba église ba ni wana pe bandaka na mokonza plan et yena ministère finance et botami exonération ba exonération mususu ezali na cadre ya code douanier et prévoir pe exonération mususu c'est coopération donc exonération ezali na lolenge belé exonération mususu ezali o elobami ezali lokola ba matériel de guerre ezape exonération mususu ezali code agricole nde pesi yango bato ba osa misala bilanga tant baza ko importer o to bengi ba intrant agricole et sengeli ezali exonéré po to pe sa chance na musala bilanga ekende liboso wana pe ezali donc exonération ezali na ba cadre o ezali ko prévoir yango exonération salama mais o ekutama na Congo exonération o babengi exonération dérogatoire ça dit o ezanga cadre ezanga mutuna makolo pa neti ngai bon na bendi conteneur na ngai euti soki wapi na ye na sali démarche na ngai pas exonération opa ngai na bendi mutuka na ngai et puis na ye démarche pas exonération donc eloko désordre ekotai mingi na biloko exonération donc exonération nezo fait perdre na l'état mbongo ebele yango na eza nécessité to travailler makambo exonération totia ordre ba o eza exonération légale o eza exonération justifiable o eza na intérêt ya mboka totiki yango o eza ya ba mayu ya babilo kebele totie yango libanda pour permettre que mboka kotana justement de Jules parce que lobi makambo ya rapport na niveau ya gouvernement esengeli bopé sa précision biloko to ndeko sele azolela na kombo na yo ça il faut pas na bombela yo sele ya la gouli azolela mingi na kombo na yo til le rapport baba kamyo sozolo ba nous devons faire le rapport loko lobi makambo exonération likambo exonération otikali ko pesa y rapport pour que ya pesa ta avis contradictoire par rapport réaction contradictoire par rapport à likambo wana. Pourquoi vous refusez de lui faire rapport autant que même bateau et sengeli ça la rapport ministre de finance na kati azate pourquoi vous privé rapport oh natangi bateau fait ça rapport ouais autant que gouvernement si non voilà likamunenge kendelaki likamu kendela ibo tant to bandi musala exonération tous recensés ba exonération nyonso à peu près 1700 na kati 1700 ezaki na 1500 ou 1400 et quelques na ba chiffre nyonso entre 1500 na 1400 et quelques ba exonération oyo eza ya illégalité c'est-à-dire oyo kutu tokokai ko kota te to bandotala ba pesi yango nani eza nini c'est-à-dire forme ka bo peseli yango soki balobi exonération epesama pa arrêté interministériel
mais bino bo pesi yango par lettre moka boy papa exonération wana eza illégalité na illégalité totale à atteindre tozuka oyo nyonso ezaki ba exonération epesamaka na ba lettre papa ete douane lekise loko boy douane mutu boy désormais kotaka ofele nyonso wana illégalité wana 1400 ou 1500. Je crois que 1521, 1451, entre les deux, nous avons maîtrisé ce chiffre, on a soutenu. Nous avons to sengaki nango, ba, ils ont neutralisé. Parce que ça, ils ont analysé, parce que ça, il y a illégalité. Ok? Ils ont illégalité, donc, bah, tiens, on pemben. Oh, et tikalaki, dans les 300, il y a un tikalaki qui travaille total, oye pesami na nzela elongo bani na kati nango se bato bazui yango basaleli yango ndenge nini parce exonération pesa so ba pesi yango yo pe en contrepartie faut sala eloko moko généralement ezalaka yo sengi exonération ba pesi yo ko futa douane te ko sala boete yo po lobi na futa douane te na sala na futa impôt boete mais ngai na ko créer misala pona ba congolais donc to tikalaki ko tala na 300 etikali bateau bazwate on nzela ya bo jusque là aussi sinon te to silisaki mais pourquoi vous pesi c'est à la gouli rapport n'a-t-il pas compétence ou qualité à résoudre rapport non il a compétence to silisaki yango tant to silisi yango esengeli to kende ko pesa rapport na gouvernement sur les restes d'exonération oyo ezalaki légal mais ezalaki na ba problème peto bakisa loko les a clôturé to beta c'était na oyo ya illégalité oyo c'est gouvernement na conseil des ministres à la demande du chef de l'état ngai salanga pasi mokonza mboka vraiment yé na conseil des ministres à lobby d'exonération oyo boye ya ba lettre oye pesami na nzela te banda lelo e katani ba ministre baza na conseil balobi iyo mais ti lelo tozo tourner à rond c'est-à-dire accord FCC caché ngai compte rendu à conseil des ministres ezali kende kotanga 47e conseil des ministres problème exonération okomona yango noir sur blanc problème wana en conseil des ministres, décision en conseil des ministres. Alors, dans le biboy, baïbisa kibiso, to que ne ça rapport na conseil des ministres. Biso participe na conseil des ministres. Donc, n'engeni tonga to comme la kune zaboy. Et ça la sous-commission, il y a gouvernement, babengi sous-commission à recette. Babengi biso kuna poto ke na kuna, to bandina wana ko pesa rapport na biso sous commission wana memi yango na commission ECOFIN na memi yango na conseil des ministres ba ko benga biso lokola peut-être invité poto ya mukolo wana poto loba to kenda na sous commission à recette 4 fois ba to finance ba ya kate nazui comme témoin na zolo ba na télévision son excellence ministre ya portefeuille président sous commission à recette 4 réunions toyaka to tiki ba bureau misala toyeto lobele exonération to tandani ba membre gouvernement bazali ministère à finance yakati 4 réunions son excellence ministre à portefeuille azolanda a témoin son excellence madame le vice-premier ministre ministre à plan azolanda ce qui na kosi naza na télévision aza témoin nazui madame son excellence madame ministre économie nationale na 4 réunions aza témoin. Nazu son excellence, monsieur le ministre à commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, na 4 réunions. Donc, to comment na ba réunion 4 fois, to ya kolobela likambo exonération na sous commission à recette et mata. Ministère des Finances et ya kati. Réunion à souka ça fait 2 semaines. Bato natangi tuna bango, osa journaliste. Baza ba témoin. Ministère des Finances et ya kati. Tout ça la nini. Ministère des Finances a lingi ka makambu yabo. So tolobi likambo bongaka to vande sika moko. Bino bo vandi koto bato vandi to vandi bison tolobe likambo ngo bato abwanya ya mayele balobi te za boza to bino bo lingi kaka yozo ke loba na gauche, yozo ke loba na droite, yozo ke jamais to kutana na sous commission to vanda bison so bato mayele ba juriste ba économiste batali balobi bon likambo yo et ça kata ma gouvernement kati likambo donc bino bolingi kaka
To sanganate IGF na côté na atie makelele. Et côté na atie makelele. Au côté na atie makelele. Pourquoi? Dans tous les cas, voici notre dernière conclusion. Exonération est un problème ya IGF T. To belela ki. Compensation à Moïbi, exonération à Moïbi. To belela yango. Pe na zo continuer ko belela yango. To beleli yango. Ngai personnellement, na eu un problème et belé hein. À cause il y a makambo, il y a exonération, il y a compensation, attaque et belé. Na eu ça yo et belé. Non. Le col en accepta qui kozala inspecteur général chef de service. Na komema lutte contre la corruption et la fraude. Na mutumoko le col la soda. Na kenda la front. Oye koya et ya. Yebango comme mener lutte contre la fraude. Eza elo comme on amboka na biso. Eza la ennemi belé. Donc netinga ne nazaboy batu bin ezande bato ya se nde ba osepela na musala bato ebele likolo pona bango toza bato mabe ezaka lwa muyibi akuta na policier osepela yo bakolukela yo na banzela nyonso bakolukela na banzela nyonso na ebite soki ba video bazo sala déjà ou bien ndenge nini bakolukela yo na banzela nyonso parce que likambo ba exonération eza lokola tokenda kotia musapi na pota donc to comprenant que vraiment awa zala ki mama likambo place batu babomeli biso batu ngindeli yango ba étranger pe baza na kati ya exonération wana baza pe eza batu nyonso yango no mona biso toza vraiment bana mabe ba ofinga biso ba komonter baku ebele na kotanga wate ebele chaque jour mais là ça va politicien na ba téléphone te na suis mélange ta téléphone te mais baku monter ebele force na biso eza chef de l'état nazo vante été a toi ngai sur ezaki chef de l'état te na vision na ye à lutte contre la fraude na soutien na ye nde na sta déposer parce que combat oyo obstacle nango ba problème nango il faut za na chair na esprit pour supporter yango. Très bien. Na yeba kaka nde na obima. On va. Na yeba ozonga eroyi la ngata on otambola mais na banga ate. Na banga ate. Na zapi mutaba défi à quoi affronter ba responsabilité. Parce que lelo toko tika Congo le seul héritage onzamba pesi biso. O bana to bota ba tika la lobby. Toko tika ngote nde ezokende. Groupe moko ya batu OK ba kanti ke Kongo eza ya bango ba cravate na ba français na ba nini ba détruire mboka ngo non problème ezate foi barage so tika bango ti so ndimo ki mambango foi kana mabaku obanga tenye so lekana ngo alors nazo ke no malé mais parce que na kango tango mingi te oza pe muto makambo ebele il y a quelques mois passé IGF a lancé qui mission moko ya suivi à ba recette sur la traçabilité à ba recette publique à l'état. Et ça mène à Katanga, à Lualaba, à Congo central. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui s'est passé en général? Bon, bisoka na souci à ba recette mata. Nangna yeb sabino boy. Banda janvier, février, mars, avril 2020. Et ça situation catastrophique ya finance publique na biso. Il faut pas publier ba compte. Et ça le moment où le niveau de recettes na biso était très bas. Entre janvier et avril, déficit de finances publiques, c'est catastrophique. Donc, tous un niveau moko, ba recette en gros ko kakuta ta ko futa ba salaire na ba nini. C'était très difficile. Et biso to ko intervenir na finance publique na mois ya juillet. Neto bandi intervention na biso, to bandi encadrement ba régie toke na ba DGI, na ba douane, partout, to tie ba inspecteur baza lelo, na Lubumbashi, na Kasumbalesa, na Lualaba, na Matadi, na Boma. Ça fait 2 mois batika ba famille, na bana, na basi, baza, pona ko bunda bitumba recette. Bitumba ya recette. Mais bitumba na, ça paye. Ba pe sa ba statistique.
Moi, juillet, recette à combien? Bah, toi, pendant janvier, vous publiez. Janvier, toi, il y a combien? Février, combien? Mars, combien? Juin, combien? Tilelo. Les statistiques, ne goloba. Na ligne où t'es pas na bisoté. Bah, publier, bah, statistiques, il y a recette. Au commun, à partir de juillet, nenge tozo mata. Nenge tozo mata. Ok, pour lelo. Appui, il y a appui budgétaire, toi, et c'est si là, utilisation nango, et c'est si là, na habité soit au tiral na combien, soit 10 millions, soit 20 millions, mais les lots, tu vivre parce que, bah, recette, il y a l'État et mati. Bah, recette et mati. Les lots, tous en niveau, avec bah, recette, na biso propre. Tu fous ta salaire, il y a bah, tout nyos, bah, policier, bah, militaire, bah, enseignant, bah, tout nyos, salaire na bango zo futama en tenant compte ya ba recette propre. Donc si ici salaire puis to continent fonctionnement, il y a ba institution et tout et zo salama. Donc moi je peux dire musala ba inspecteur wana bazo sa na saluer bango. O bana Lualaba, o bana Lubumbashi, o bana ba Congo, ba benga kutu lelo chef. To ko futa na hôtel te to sala ndenge nini. Ba tiki na ba conditions difficiles mais nazo louer bravoure na bango. Patriotisme na bango, engagement na bango, hein, pour la mobiliser la recette. Justement, toujours que Malé na souka. Vous avez bouclé enquête na binon sur gestion et il y a ba fonds destinés à la riposte à coronavirus. Et le quoi nebotaki matata même le ministre de la santé soupçonné à détournement et puis makambo belé ya bambongo wana. Rapport wana ici bo transmettre qui on a niveau même il y a justice. Enquête ou un rapport au salaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Na yo na bana mboka bako talo babi po makambo ebele ko maki makamba coronavirus ministre de la santé a ibagi mbongo parce que adjoint na muta bimisa ki likambango bino bo sali enquête bo kamati rapport bo tire en la justice. Qu'est-ce que nous on peut retenir na part na bino? Bon, biso, par rapport à cette enquête. Biso adjoint a été muta pesa biso d'information. Biso toyoki population batunyo so bazolela mbonga covid mbonga covid mbonga covid mbonga covid enquête na biso liboso ezaki mbonga covid toketo sala banquette nazo répéter yango l'inspection générale des finances a découvert des faits de mégestion graves na gestion ya covid ministre ya santé na ba collaborateur na ye baya awa mbala ibele basali ba réunion na ba inspecteur bazalaki na mission wana ba inspecteur balakisa bango bambeba na bango ezaki wapi awa balakisa bango yango pe na bosembo nyonso na bosolo to conclure rapport wana tolobi ke makambo ya covid ba geraki yango mabe tolobi ba geraki yango mabe. Alors, ngai jusque là naza na compétence te ya kolobake mutayi bimbongo. Mutana compétence ya loba mutayi bimbongo eza justice. Ngana olobake ngai na monike misolo boye ebimi justification ezate. Eloko boye salami mabe, gestion boye eza mabe. To sali rapport wana to transmettre yango officiellement na justice congolaise. Soki likambo comme la justice tokota ngol susute. Responsabilité na biso esuki wana. Qu'est-ce que la justice va faire de ça? Eza problème na ngaité. Eza problème la justice. Ngana ibika ke justice a osa musala na ye. Moi j'ai confiance. Eza la lelo, eza la lobby, eza justice a osala musala na ye. Ngana sali ya ngai na lobby o ngana moni na pesi acquis des droits na vandi. Séparation à pouvoir justement. Toujours affaire à Bukangalo nzopo utobe tambodi mo mikolo yawa. Et bouger mboka wa les asuka na mbodi likambo Bukangalo nzonga na kutana matata mponyo. Je parlais avec lui une fois dans son bureau tant na yoki makambo matata mponyo lobaki na yoki pe makambo yo lobi na ba rapport ozomona na la nuit et le jour, c'est incompatible les obararaté. J'aimerais savoir quand même le rapport IGF sur un total de 285 millions de dollars décaissés par le trésor public. Au lobby 205 millions de dollars, 205 millions de dollars, ils allaient disparus. Et ça, comment on en a été. Comment êtes-vous arrivé quand même à constater disparition voilà?
Bokomaki na onde nini. Et puis ba vrai auteur ya kimuibi alikambo baza banani. Ah na limite ko bomba ndenga na ibe lobo sila mais ah na limite ko bomba. Ah ko bimisa. Bayibi mbongo. Omoni loko ya pasi naloba bandeko na nga bana matete bana lemba kisenso beni bunya butembo ya pasi koyoka ka makamba ba millions 200 millions 100 millions tokomo comme habitué ya pasi basoda bazoka montant. C'est comme si tozo pesa ta chance te na Congo à décoller na lobi boy makamba bukanga Lonzo 200 millions de dollars américains et monana ti bayiba et monana te et bima soit to lobi e bima eza ba phrase te ça dit tant nazo le bima inspecteur bazana e bima imukolo nini au pays numéro nini nanya signaki yango montant nini to totaliser yango 285 millions de dollars américains et bima na qu'est-ce à l'État 285 millions une partie à Mbongoana et tigalaki awa dans les 50 millions de dollars yango basala nango kozwa lotiliki et kitapwe sala biloka bukanga Lonzo pona 40 millions de dollars lotiliki wana 40 millions de dollars courant 40 millions de dollars pona ozwa courant na haute tension bakitis na bukanga Lonzo 40 millions de dollars pan 40 millions donc babakisa ba zéro nabi 40 millions de dollars américains alors le reste ya mbongo ezo futa maboy dossier betami ministre ya finance a futi na procédure d'urgence ata dossier wana elekaka te na budget eleka te et betama pas na procédure d'urgence paiement na compte ya société wana parce que eza société ya bapaya paiement na compte wana eza compte à l'étranger donc mongo pas et que en Afrique du Sud en Afrique du Sud pour na basomba ba équipement pour basomba ba engrais mais quand to sali musala ba facture ya ba équipement au moins vraiment 2 millions facture réelle à fournisseur a oui betami 20 millions donc ce qui est betami mouké et là multiplication par 5 donc na par 10 il y a ba facture multipliée par 10 et zali na multiplié par 15 et zali donc mon équipe Afrique du Sud kuna ne maramnyo so central place maramnyo so salama donc équipement facture mon ba pas équipement 1 million pas facture betama 10 millions équipement et out donc mongo to perdre ngona surfacturation ya ba équipement na ba engin batu auto sololi na bango o ba za concerné na dossier Bukanga Lonzo bango nyonso bandimi surfacturation et salami mais mutazo ndi ma responsabilité azate donc eza batu moko mutu nyonso ndi ma oui 200 millions ebungi ezanga te zaye voilà c'est pas possible ça c'est-à-dire bango nyonso ba reconnaître que to père de mbongo wana yala be ezanga te zaye omona ezanga te zaye donc mutu moko donc responsabilité mutali ko assumer te mais bango nyonso ba reconnaître que oui to père de mbongo très bien ozomona to père de mbongo donc c'est ça au fait donc problème vous confirmez aujourd'hui que Bukanga Lonzo to perdre 205 millions de dollars engloutis parti en fumée mongo contribuable congolais ya souffrance na biso to futa TVA na kati ya babilo nyoso to kota na ba supermarché na banini 205 millions je répète comment bien 205 millions nous avons des rapports vous avez déjà déposé à qui des droits to benga justice pour que justice ça maboko na procureur général près à cour constitutionnelle papa procureur général Losako chapeau parce que y a monaki que
tosali conférence tozo traîner na kasi alinga kanganga pona monika pa ba débarquer pa bakumbi biloko nyonso ya Bukanga Lonzo pa eza soit pas na maboko na biso te c'est tamboli dans la minute Bukanga awa na IGF le tombeau est vide et c'est tamboli eza auprès à procureur général près à cour constitutionnelle donc biso tozaki na no ko bon heureusement to koma na suka to monika ka boye pa metindo parce que mokonzi na ngai ngapi na la cassation ah oui non procureur général près à cour constitutionnelle pas aye abendi apesinga instruction abi mais comment yo ozo loba makambo grave mbongo ebuki ebele boye ti siko to pas donde to loba boye toza le sous justement parce qu'on va terminer il y a deux questions qui nous restent on va se séparer awa bandeko likambo Bukanga Lonzo makambo tanto lo moni atoliengo bana sama ipose mara likolo yo mi mona kanganga ke ba okanga yo te metala skoli solo ozui rendez-vous à bitumba menganga beli ça dit au bundali soute Bukanga Lonzo vérité ebani 205 millions so ibata bo bala gite biso tongeto ba makambo ndenge nini ça dit biso ndenge toza bo to contribuer na mbongo yo mbongo pe kota un groupe d'individus ba yanke ba pomba ba mona biso ba yuma ba benda 205 millions de dollars soda za na munduki na ndako azovanda azokengela mboka mwana naza na nyongwa mapa santa malamu ezata kufina makila mais yo politique yo mtu bapesa confiance obendi 205 millions est-ce que ozoka son mutu aza na bunya na beni na butembo na minito basoda bana problème ya mbongo na kikwiti mbongo na bango mona nite na listing bakombo muso ezate parce que yo politicien lati pe cravate ozovanda pe na gombe oyo ki pe sonité bana no baloba no que notre papa c'est un acteur politique mais en vrai di yo mo yebi ke bana ba okosa yo za muyibi oyo ki pe sonité 205 millions mais sili nango et sili tala photo moi si na bana et sili poko kende nyonso yango dala ko tiko so it's okay 205 millions ozotala ngo kansaki na koloba ngo te hein bon zala tokotala kaka on va terminer avec le rapport parce que biloko za mibale après ce biloko mibale za ba question ba téléspectateurs je vais les lire en honneur d'abord téléspectateur mo atindeli biso Bertrand Dawele depuis Suisse qu'est-ce qu'il écrit à lobby votre rapport existence confirmé ils ont confirmé existence il y a ba faux arrêté antidaté des recrutements des agents et puis création il y a ba école ainsi que l'explosion du personnel non enseignant au détriment du personnel enseignant pourtant principal destinateur de la gratuité de l'enseignement est-ce kokoki ko limbola yango bandera nan alobi boye na rapport na bino Bertrand bino boluka makamtala quelque chose autour na IGFA rapport na yo zo confirmer existence ya ba faux arrêté antidaté des recrutements ya ba agent de création ya ba école ya lokuta ainsi que explosion ya personnel non enseignant bato batangi sarate mais ba kotisi bango quand même bazui bango na ba parti politique na bisika au détriment ya bato esengela ki bazwa mbongo po baza penza balakisi mais bango bazui mbongo te okoko likambo bango mo bata enseignement zo lekela bango ndenge inspection générale des finances a zui bango na makambo wana donc longonya na ba inspecteur ba msukutu ba beli pour pression na tia bango poto koma na suka musala wana en tout cas ezaki angote donc tokendaki to bandaki bebi tanka ba gratuité yebo pa mbongo ebima toyebi comportement na bango toye kaka à partir de gratuité totale bilo ni ebimi asika bilo ni ebetami au mona tanka gratuité za déclaré ka le longe kaka nenge biso nde to opérera vraiment pas ba école botami ka tant gratuité yebe école botami ok ba enseignant ya debout pas enseignant debout ba enseignant assis au moins na eloko ya gratuité tata mokonzi tango asala ngo akanisa ba enseignant na ba enseignant ba simbaka créer bazo tangisa bana na ba pe ba vendre na bureau mais eloko ya gratuité nene bango ba beteli yango donc au moni bato ba vendre na ba bureau vraiment ba tangisa ate
ba botami ebele puis bango nde vraiment ba grand bénéficiaire ya balar wana ba masa na biso ba simba cré bazo telema et tout donc moi ba miette donc ba école e botami ba effectif et ba kisami ebele donc vraiment ezamawa ba sala bon pe la élection mon ba botama trop kota ezamawa puis ba tia circuit moko na paye nyonso ya enseignement ba tia biloko na bango na kati. C'est-à-dire, lokola bayebi ke paye ba benga ngo dépenses contraignantes. Pour paye ba futa ango kaka. Ba boaka biloko na bango na kati. Eleki bande pa na bango kuna bato ya enseignement, eleki na moi quelques personnes kuna na budget, ba suki na kuna quelques personnes na finance. Ba boaka biloko na bango na kati kuna. Allez, so y paye salami, bango ba bendi, ya bango pa chaque mois. Raison na bango pa ba kabola bambongo wana. Osomona. Donc, ça, ba acte moko ya sabotage des actions du chef de l'État. Chef de l'État Bounani à rendre gratuité enseignement où la constitution na biso albino sko na rapport na yo 5 hauts responsables et PST parmi les responsables du président de détournement à 62 milliards de dollars ba eza banani ngana lotaki bakonga azala kati ya rapport na loti bakonga na butu etangami 5 mais rapport wana ya singama tembeli dezo benda batu bazana enseignement et benda batu bana budget et benda batu bazana finance. On comprend. Et ça circuit réseau batia réseau na bango ezo tambola. OK? Bon, siko moni 62 millions. 62 millions et l'axi boy. Et l'axi boy. Chaque mois bazana mon na bango bima ba kabola. 62 milliards de francs. Na peut expliquer 62 milliards. 60 milliards wana eza et kaboni na biteni misad. Etenya liboso chaque mois na kati enveloppe wana eza na mbongo na bango ba kabola. Et bimara pa ba kaboli. Chaque mois. Et puis réseau wana fonctionner et bandi kaka na gratuité te bandi même avant gratuité. Ya nini wana ba fonctionner. Kaka na mbongo wana pendant que toza na période de Covid, confinement, bakangi l'école. Ba frais de fonctionnement de l'école ezobima. On se comprend. Ba école bakangi, ba enseignant na ndaku, bana na ndaku, bisoloso confinement. Mais ba frais de fonctionnement de l'école ezobima. Ebima. On se comprend. Ka ba biloko wana rentrée scolaire bana ba ozonga ba konja PSP il faut ba désinfecter l'école pour na bana pas munduki ça la pression pas ministre à finance personne mbongo to désinfecter l'école personne mbongo to désinfecter pas mbongo passe à contribuable congolais pas ebimi bo pas munduki baba criminel oyebi ke batu wana bazwa bambongo wana ya babiloko ba désinfection wana et tout batangela biso tant to senga bango bon OK bozwi mbongo ya désinfecter l'école bino ba EPSP soki ba na botanga ba komona bango nyoso ba mulongo bopesa biso mbongo bopa biso ba facture bosombi ba matériel ko désinfecter ba pesa biso facture moko papa mo azana na wileri to komie pa na ye acha maboko na mutu donc ba beta na facture na komba mutu avant na ye ayebi ne kutelo mote na wileri na wileri ba facture vraiment tala kabaka ta facture na kombo na ye to benga yo moni batu ba kansake to sala musala mo professionnel hein to benga ya tala bo aleli alobi mboko yo papa qui a dit que ba beta facture na kombo na ye ayebi lo te aoya peti
na justice. Ah, ouais, peut témoigner. Ah, koya. Facture na ezali, nini, akoya. Aye mogote, oui, que rigueur, nous, les gars, qui ont un Sénat. Azaye mogote. Mususu kutu, ya sala na ba biloko ya ba pano. Ba bambela e facture. Tala kabamba facture. Donc, EPST oyo. Na évité, EPST oyo. Makambako la bande ko ba mikolo le. Tala kabamba facture. Azali. Facture ezali. Azali. Bravo. Nous sommes arrivés à la fin. Azali bakoya. Donc, bato ba lobana, ba vanda. Il faut que to banda kokot sa sérieux biso moko. Omonia toza ba santuté. Mais tant mon konzamboka ebisi bino botika. Tope sa chance na mboka, na bana na biso. To bandata mais donc bato ba obanga na bango kututé. Donc ba monango yango na vraiment na bon de la justice. Bango nde mutu redressement et banda bango nde ba ko aider mboka. Ça dit soki justice na biso apesi ba sanction exemplaire. Ozo continuer ko croire na justice ka ko pesa ba sanction exemplaire. Police a la difficulté na kuta na ngomingi akangi ba kuluna ba ke na parquet manque de preuves ba tona baza libéré. Est-ce que ozo continuer? Moi siko biso omoni ngana okwa makasi na justice na biso. Makasi ba constitution sa justice ngana kuta na bango. To soli makambo ya gestion financière en mboka. O sentir na bango pasi na motema na bango abi non. Il faut biso photo relever défi. Tore na biso OK ba roboto langa dossier babi yo to mono clair te pesa ala bukanga lonzo ba botoli et presque ba dossier nyonso pesa donc makambo ya makasi boy yo memango mais on va voir la justice. Donc moi je crois la justice na biso question je sens dans les responsables question ya suka likambo compensation question ya suka likambo compensation na ngai na yeba likambo compensation pour ceux qui se placent là. Deux questions. Est-ce que besoin la frais à fonctionnement bino de besoin évoluer frais fonctionnement be ali ils permettre bino ba moyen ou fonctionner ezali bon asango na profiter comme la en direct na bon de la ministre finance kaka yenda zo bloquer bino tenabita bon de la biso na bon de la ministre finance alors que la biso matwa pour ça fonctionner la bino matwa za droit na bino na ebi ki azalaka na flatter été na ebi ke azala pe na bosembo donc tu le la fouti bino te autay ko futa biso il y a 3 semaines a futaki biso na kutana kinaye a futaki biso. Mais tout ça vraiment là bas défi énorme. Ba difficulté pesama parce l'inspecteur bazana nini bazolé là puis tozui kozwa 85 personnes à Sika na dans un service il faut ba bureau il faut ba nini et ça tâche moko énorme. Je pense que ayoka mbela na biso kolela na biso pour na venir en aide assistance en urgence musala na ya redressement ya finance publique. Donc ce qui est vrai na loba ango tozala vraiment na frais de fonctionnement depuis na yawa na mona frais de fonctionnement tant na le kai na parlement na lobela na ni na commission mona pa na lobela ki ango que na zwa frais de fonctionnement donc to fonctionne kaka na mbutu ale na kenda pe comme na ministre finance en toute sincérité na komelie na monie puis vraiment na ndenge ya réaction moko spontanée quoi atiaki na disposition inspection générale des finances mbongo alobino bon a besoin mbongo nini to expliquer ya bino non il y a pas de problème hein mission les a difficile moi on appelle ça bino nyonso zate natal atali na wa kokaki asalaki yango en trapo na wana na bosembo nyonso vraiment merci asalaki yango mais bon tozo continuer un processus hein toza très bien. Alors pour terminer, parce que ma message est belé, maintenant je vois un message pour l'Imbissa, vraiment l'Imbissa pour l'Angonga. De 2015 en fin 2019, selon votre rapport, on a commis, Laetitia Chibassou, la RVA a collecté 124 millions, dont 118 millions de dollars seulement comptabilisés, soit 6 millions de dollars non retracés dans les comptes. Sur base de quelles données avez-vous établi ces rapports? Les données des compagnies aériennes ou de la Robank?
qui vendent les GoPass. Est-ce que tous les passagers qui voyagent payent cette taxe? Voilà la question à Laetitia Chibasso. Réaction des amis. Maman Laetitia, ça vraiment inspecteur, hein? À côté, on a une méthode auto utilisée qui. Donc, ne tout ça là, tant que bango, baïbsa, tu bango, baïbsa biso misolobon bozoa qui. Baïbisi biso 118 millions de 2015 à fin 2019. Sur biso to bandé biso technique d'investigation. Toké na ba compagnie aérienne tozi ba statistique ya ba passager. Total estimation. Toké na émission ya ba carnet GoPass consommé. Totali consommation. Toké na Robank pour Robank azwaka commission hein na GoPass nyo sazoteka. Total Robank a eu commission à combien? Ça calcul mathématique. A eu commission à combien? Tu remonter, tu soit montant. Tu sali approche wana nyoso misat. Alors biso la technique da biso. Pour vraiment to bunganzela te. Si tu sali une approche oyo et puis si biso montant, tu sali to zwaka les montants les plus faibles. Donc montant to lo ba 6 millions de dollars et bungi, c'est le montant les plus faible. Donc ce to landa iba approche mususu enga bima hein koleka. Donc tozui approche kaka na kati ya RVA toke na direction na bango o eza ko gérer ba GoPass comme imprimé tozui ba imprimer consommer to calculer na misolo o bango ba déclarer pas poto zo ate ko non bokena ba donner Robank bokena ba donner compagnie aérienne to ke no vérifier to vanga na ndako na bango directeur pesa biso ba imprimé à GoPass Bozwaki. Après, si tu as boye, quantité à GoPass en gros, qui te bêti calcule pas na bango pas. Ok, finance a déclaré, ni a déclaré autant. Pas, ou est sauté, et sauté. Très bien. Voilà. Togomi na souka. Na sepel na yo, na habité ceux qui eza peut-être collègues ça mais na zomo trop sincère hein. Na zomo na habité hein. Mutasamba kana malobata telunge funda mais oza vraiment sincère na habité. Oza na la main d'association à Bosolo na politique. Tu dois accompagner Bino parce que Bozan la lutte presque le quoi Biso, lutte contre les anti-valeurs. Sur ça l'église, faut ça la cacho pour ba frère à Tetu Bakangama donc. Tout ça la presque ndemo. Mais tout moi na maboka sto si ça pour. Tout ça la résumé la makambo yo mo. Mais oyebi na na yebsobo. Hein? To solo na biso tombola maboko me baloba vérité. Yangwana nde tombola maboko eza la vérité. Si, c'est-à-dire ezaka na sens la vérité te. To tombola loba. Loba. Ndeko Jules. Oui. Yondo Zali, inspecteur général à finance. Oui. Zali chef de service. Oui. Vrai ou faux, outi ko yebisa ngaya wake tangu okomi na musala na yo. Osali constat moko mer mboka oyoyo bato babomi yango bazaka nde mingi na Gombe pe bato balataka cravate balobaka français bien nde miyibi ya solo bao babomi mboko. Iyo ba miyibi ya solo ba français kitoko na ba cravate. Vrai ou faux outi ko yebisa ngaya wa yo moko ndo lobi yango ke ozana ba relation ya malamu na chef de l'état. Kitoko. Vrai ou faux outi ko yebisa ngai awa ke ba réunion nyonso bosalaki na commission esengelaki mema na niveau ya gouvernement pour na maetali exonération ministère ya finance batikala ko ya na réunion mote. Batikala ko ya te na tangi bato ba témoin kendo tuna bango. Vrai ou faux outi ko yebisa ngai awa ke na makambo bukanga lonzo 205 millions de dollars et bunga nango bato ba surfacturé ba talo ya biloko pote bali ya mbongo. Et tambola. 205 millions de dollars et tambola. Vrai ou faux, outi ko yebisanga awa kendenge makambo ya EPST ezali 5 personnes ano tanga kezaki stratégique mais singama tembele na EPST eza mulai. Ya mulai. Outi ko yebisanga pe ke bayebi. Ne ba olat na boy bayebi. Oyebisinga pe awa ke frais ya fonctionnement ti lelo na besoin ngote. Te na ozwa. Outi ko zwa ka mingi. Na ozwa en tout cas il y a 3 semaines ministre à finance après ça ibiso mbongo poto sala face na makamba ba recrutement na ba moi réhabilitation ya ba bureau ne to ozwa bato asika après ça ibiso mais depuis na ya nazwa ngote mais na mona kié après ça ibiso. Mais jusqu'à présent bozan ba difficulté énorme surtout ba inspecteur ba baza sur terrain bazo travailler na volonté na bango même sur les athées.
Oui, tout ça n'a pas de difficulté. Puis, document na biso ça nanzela, ils ont na table ya ministre de finance na ebi que a volonté après ça biso. Ndeko Gilles Poigno la ta veste modelo. La photo na onyo so parce que ça style Tony. Te na baya bato ba cravate na ba veste. Ba miibi. Donc poto ça na bango antipode. Oh donc ça explique colère na ngai. Donc moni pour kaka moya otia tenue militaire exacte. Moni ça réglementé. Pour ba cravate wana tout et tout ba grand fa quoi. Très bien. On a préféré que tout d'abord on a se démarquer na bango. Très bien. Tu yamba pour la binon de Jules Alingete Azali responsable numéro 1, il y a inspection générale, il y a finance, le chef de service. Ensemble, il y a lobby vérité à Makambunyoso. Merci Nandekwa Poipan. Merci pour la Nyonso Sali. Tu as été au four et au moulin. Merci à Joël Nzampungu. Merci également à Roublin Bamba. La équipe à Bandeko Nyonso, secrétaire. Bah, on ne se passe à la Tangi Kombote, mais ils ont fait un grand travail. Papa, IG Fouyou, ceux qui ont parti politique, Ndebiso Nyonso Tokoti Nakati. Parce que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Oui, Kabola Biso Pena l'État, ils ont des infractions. Ce que ça l'église, ça la cache, frère à tu faut bakanga. Bon mon amour tout boye. Azo kangela biso miibi. Tozo e baba vérité to yeba kite mais bata ko soutenir des bango ba pièce rare. Mokondi moka aussi longtemps au kozala chef de l'État. Tika moto na place. Na lingi na ye baba dossier belé. Mais bobo sanate na lobiki na lota ki na ndoto na moni bakonga na liste bato batangi 5 bakonga za liboso. Ezan ndoto eko beta pe bar poto mais sango akosakate. Kimia na mabota na bino tokuta na mbalo ekoya. Bye bye. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, Sciences et Culture 2. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places
avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae.